Merci Balandi Océan du Congo, merci Nakabuya, merci na Mama Océan du Congo, merci Nabino Balandi nyonso ya babonné ya Océan du Congo au bolandaka émission na biso du début jusqu'à la fin. Alors to sengi Nabino sur les alim balali boso ko na biso na kati émission au bo s'abonner, bo partager, ba j'aime Nabino et zapper une manière pour soutenir bitumba au boy ya résistance au boy to sali ko nda pona ko na biso ndenge boyebi situation ya mboka na biso ya est ya Congo to ko lozanga te ko loba na kati émission obo sans pour autant ko évoquer situation est ya mboka na biso et puis makambo oyo ya démolition anarchique oyo bande ko na biso basa ko sana kisasa ya monde ezali parmi ba sujet auto ko analyser na kati émission puis ko sensibiliser ba komani parce que ndenge boye baki lelo tozali na mikolo muke pona le 17 mais jusqu'à preuve du contraire de tolobaki pona mobilisation de Rokita Liboso ambassade de France pour nous télémer le président Emmanuel Macron pour nous boyer na RDC mais jusqu'à preuve du contraire awande tout ça koloba awabo moyen vraiment sur le plan financier pour mobiliser ba jeunes ils a posé problème parce que ti sikoyo boy bande ko ba promettre ki biso to ko réagir to ko tinda to bundala to kotala mais ti le obo na zolo ba awabo même $100 oyo ya pamba ça a raté. Donc, tu as au niveau, tu as mobilisé combien de jeunes dans le transport, et comme ils passent dans Kisasa, et puis, moins énergie pour na bana wana ndeto kenda kana bango, to kotika na nini pour que no bana wana basa la motiver. Lelo obo bozo tu na ndeko Trésor King. Ndeko Trésor King azana posa akubunda pona mboka na e. Ndeko Trésor King alimwe, akewapi, basombi na union sacrée jusqu'à après le dit contraire. Bino bozamba question mais cause après non lobby beaucoup motuna maman aussi a commis wapi maman nani ba commis wapi ndeko Bruno parce que lelo oyo boye biso tozote mapona ko sensibiliser ba jeune dimanche na mapela maman aussi azalaki ba kabuya bilenge ba lobby ndeko Bruno le 17 biso nyoso toza mobiliser to kila ibosa ambassade de France mais nazo metu na siko na bisi bango to kita l'ambassade de France mais to ke non makolote. Il faut que le bus pour que l'ambassade de France est côté AGB côté associé ça musika et aussi na biso ko des transports tozu transport IEC to kiti wana et puis tozu le transport mo susu to kei comme si to ke na côté kitambo magasin mais lelo oloboe batu kaka bino Emmanuel Macron zoya botele melae to côté le Emmanuel Macron ndeni parce que façon obiso to côté le Emmanuel Macron ezalaki ya okende liboso ya ambassade na bango ko ti apine liboso ya ambassade na bango ko tumba apine liboso ya ambassade na bango mais lelo oyo boye bakongomani bokomi ko tuna Trésor King na ebite Trésor King wazo sala mais boye bango ke batu oyo botinde tozo bunda tozo tia bango pression bazo tala ba ko yiba moko na kati na biso parce que banake belé mais biso ba auto tikali ngai Lumumba mama Osea ba Kabuya bandeko to za na kati ya résistance to lobi photo ça quelque chose surtout ça qui na mbongo na biso moko personnel to ngaki to tuna teke ono lisungi bo soutenir biso parce que ça question ya mboka bolingo ya mboka lelo oyo boruchu wana bolandi ba force ya EAC ndenge ba kaboli ba mboko ba ko contrôler Burundi akozwa soki Bunagana okuna akozwa soki Sake Kenya akozwa boy botala niveau batu oyo bo bazoka bolambuka na biso lokola mikate na régime ya Tshisekedi donc so kutu ba Belge ba vanda ba kabola bi oyo pla balkanosis et ressuscité mais biso siko to vandi to lobi maman aussi nous devons frapper il faut ba jeune wana tozaki na masina maman aussi ya bomonaki alobaki bilenga pe bazaki même moral ba petu wana o tia mitu bakata balobi non oyo boye makamu ndenge boye bo sensibiliser biso toyoka kana musika mais maman Océan a se déplacer atali kutu te ba condition niveau ba ko buka bisika o bango bazali pona bolingo ya Kongo habité Bruno Petit na ngai tokozala wana to sensibiliser ba petit vendredi na kesho il faut to kiza l'ambassade de France lumbe il fait ça lema ndena zo bisabino maman Océan bisika zala ka ba ko buka tracteur. Mais tu vois comment on a fait l'émission parce qu'il y a un bolingo ya mboka. Mais bino bandeko boza pe na ba makoki, boza na souci ya kosunga. Pourquoi bozo kanga motema? Bino bozo kanisa ke tonga na loba makamu oyo boy. Lelo oyo bombo ke ça a problème.
banani bazotelemisa peuple mpona koloba ta moya soulèvement ke non nde biso tosalaki yango dimanche na Masina botelema tobunda révolution populaire tomarche tomandi na pétrole Congo tokoti na baveni tobimi tosali bo eza mosala ya masekite ya defate et puis botala niveau ya risque kote fara na bandeko ya IDPS mama na bitumbe ebundaki peut-être kotona kabu ya temazaki na nsima kuna baimage ozokanté bomona parce que bato oyo bayebi ke non eloko ezobangisa bango lokola révolution ya mboka oyo boye eza te banani bakomema bato na révolution ezaka biso bagene parce que botiaki ka lamuka to soutenir yango lelo oyo bo lamuka tosuki na yango wapi lamuka ekufi ou bien lamuka ezali po manifestation moko tesemaka par rapport makambo ya est mais biso sikoyo bana na bino bandeko na bino bomoni bagene batelemi na bana mike na bamama bi Bruno makambo bolobi na bamama osia tokozala wana mende nazoyebisa bino mais pas $100 na maboko bandeko bayaka kisasa bamona que non. Donc transport ya pamba polo ngaka kingasa no ko mata na ville il faut 5000 francs mais surtout bon on ça na ba moyen à soutenir biso to lueta 4 kombi et même bana wana to bi ndenge ni to kopotala mais jusqu'à après dit contraire boko condamner biso lobby boko bana na basombi bango yango ndenge bo luka king siko bo imaginer siko boy mutu ba ube ba ko solliciter a osani so ça na bolingo mboka te ko biso to sana ngo parce que tu dois regarder bato ebele totika ya semaine ngai na mama osena lumumba biso misato lelo toza mercredi lobby jeudi lobby lundi kuna za vendredi siko bo babilo kwa botan to sala bato ba mona biso direct toza ba aventurier or toza ba aventurier te toza nesko bloqué sur le plan financier toka ko beta porte pas ba leader ya la muka bo soutenir biso ta la place bango tout na minute o boye ba ça concentré bango tout concentré na élection. Mais l'élection na bayebi ke to ke no futa $100,000 to futa monga ba député ba koli ya biso lokola pio ya dame bako nommer batu na bango parce que ce sont les Rwandais qui contrôlent notre pays. Bango mu bazana droit ya ko oya comme député, oya comme ministre, oya comme président, c'est ça, c'est connu de tout le monde. Mboka za na carte occupation. Mboka za na carte état de siège. Mais vous êtes là en train de parler élection. État de siège sur les mboka normalement puis élection ko ça le matin. Mais pourquoi bambongo nyoso bino bozo bebisaka wana ba fiche ya ba calicot ya ba banderole ya bato ba beta ba fanfa bozo pesa bango bambongo ebele pourquoi boya na mbongo ate Bruno bino bokobi ki bo tambola vendredi bozo mbongo lié bo bebisa mbongo ba fanfa c'est réellement vraiment bato bazo travailler pour na biso peuple congolais mama na nga aussi na tunita musuna est-ce bato penza tozo mona bango ba leader tozo na bango na Congo est-ce baza vraiment bato baza na souci na biso peuple ou be baza na souci ya Congo na meti boy gode poyo wana pasteur ta bilamba wana ya bina ka église wana soki c'est mbonga ba dollar ba pesa pas Argentine ngobila tu kolanda maloba mona mboka Adolphe Mozito boy il faut faire la guerre avec les Rwanda. Excellence Adolphe Mozito c'est le moment où Kabino va profiter na makamo parce que ba tout baza ko appuyer makamo oyo lobaki bino bande konangai tala niveau tisekedi ya zone mamboka lelo IDPS okisi quarantaine na lekani wana na kuti bango bazomela masanga bazobina batu vraiment bazana souci vraiment ya Congo mboka batu bakomi ko kabola mboka nano kutu bakabola kabiloko ya mowe soki mowe azate mais Congo bazo kabola Congo au vu à la portée de tout le monde beaucoup na IDPS bande ko na biso ya 10e mairie bazobina bazosala fête na bango ya quarantaine de lutte ya buzoba Karatena de lutte, il y a médiocrité. Karatena de lutte, il y a trahison. Karatena de lutte, il y a tribalisme. Karatena de lutte, il y a incompétence. Karatena de lutte, il y a un monde sobino boebi ya médiocre son ako suisara. Congo komi partager. Vaut mieux mettre ba mindele ki ba Afrique ba boto la biso mboka na kiloma. Lelo boy. Je kokwa zo bukaka biloko ya bato. En violation des droits de l'homme. Tangu yazo buka babilo kwa batu mboka tambola kana ba loi mibe konde mutu tamusa mboka ezata golalo la muko meliso babilo kono uti wapi uti soko so ordre wapi oya bandi ko buka batu siko batu bino bozo buka bango wana bozo tinda batu wana po ba komana ba kuluna donc lelo boy IDPS banaliti na bango banda kala ba kuluna so bazo kona na Congo zaye Félix Tshisekedi na IDPS
parce que boye bobuki ba maman Océan du Congo bobuki ba biloko na butu ba pollution na pe ba yibi biloko ya batu nde tozolo ba awa boye maman Célestine caméra sombela ka maman Océan ba policier ya Tshisekedi ba yibi yango. Comment est-ce que bozo ya kobuka biloko ya batu muto azate boye bobuki biloko et ça déjà destruction méchante bon prévenir batu te que le pèse bino délai boy et nini bobo bongama et puis attends ndenge bozo buka na soki boza ki vraiment bateau mito ça il a fallu que zongisa bateau anta ba 50% biloko na bango mais bokomana bazo buka biloko bilonga kopona so ça ba libanais batiki so ça ba marché moment batiki so ça colonel batiki biso ndesiko petit peuple tozo souffrir mais peuple pe oyo boy boza mitu na bino ezo sa ndenge ni peuple congolais révolution ko bana biloko oyo boy mbala moko pe moto peli na mboka allez to bomana mboka ba to bomana soki to bomana so to bika na peso ozande ni ba police ba yeko buka biloko bazo yibaka biloko bato vraiment botala niveau batu bazali kokota mwisa mboka yango na nazo bisa bino je koko boye ba yango nous allons vous porter plainte oko futa caméra ya maman Océan bino na gentili ngobila parce que bokenda na zando bobuka biloko ya batu ba policier na bino ba yiba ba biloko ya batu ba mama batu ba pika ba crise ba kota ba AVC ba kota na ndako pona souci ya biloko na bango yo yebi pri ya caméra wana muto asomba caméra no yebi le oyo boye opération na bino bobandi ko yiba ka biloko ya batu bobuki zando bobuka pe ba station ba tongami ya mayebo ba station na bino na mbongo boyibi pourquoi bozo buka yango te pourquoi bino bopesi banani misala bunagana kuna ba utinda ba char de combat ekene ko buka ba rwandais bino ba bazo souffrir boya ko ba bango souffrance boyi baka ba biloko ya batu yango nazo senga na mwana Congo bino bande ko na biso bozaka bato aliboso ko condamner bino bolo ba kaka biso to ba bino boye beza mama Océan Lumumba to ba to esprit so to bi non mais to ça ne se limiter pour bato ko soutenir biso ba partenaire fiable bazalité maman Célestine ko sala maman nani Madeleine ko sala bato équipe pour la ko sala papa Kitoko papa Nestor mais ceux qui tozaki na bato vraiment oyo ke oba simba ba leader bo foot ba ticket ba ke na Afrique du Sud na ba réunion bon on a pourquoi pas pour investir pour na biso ba jeune to sensibiliser ba parce que biso tozana énergie tozana nzoto nanu makila ezana nanu nzoto pona ko bundela mboka mais ba deko to soutenir na ntoti na bon posa ko mi président akopesa nga ma ministère mobo ou bien kotika nga ba avantage na nga na ko kana ko exploiter ba carré mini politique na bino wana tu bozo sana to ebi yango lelo on a combien yango ça haute trahison bino ba jeune congolais nous sommes trahis botala animation mboka ezokende botala mboka ndenge ezokende ba Burundi ba Kaboli Congo ba Rwanda ba zuya bango pa Kenya zuya ye Félix azolo batel atako kosola pamba bobo eloko te mais musana bango ana kisasa bazoya bazobuka ka biloko batu ba policier bazoyiba e koso et puis ba kino ba terminer bazotala nabi o jar nini ya batu o tozali ko yango wana bande ko na ngai bokamwa te que le 17 tobimite parce que na pesi bino ko to rendu abwe na maboko tozana une affaire ya $90 si je vois bien donc même pas $100 quoi. Donc ce que tu mobiliser bato na ndenge nini do to fanda biso tuka bo Emmanuel Makwaya cracher na bato bazo ko fana est ce que bandimi que ça bongo to fanda biso alors to comme ça Félix alors roi ya Congo parce que Félix face na bazo mona te bato ba côté pression par biso pe de net zo sensibiliser et o bangisa bango mais moyen de siko que non ko bimisa bato wana vraiment que non le lot vraiment fati ndongo zana lizobe bali bonga bande kula biso de pesi wana eza nango ba intimidation ne bakino ba mangungu ya pamba mais soto tsheli bango mama na volonté bato wana ba kokende ba kopakata bamba ona ba luka bise o ba kokimela yango wana nazo senga na bino balandi Océan du Congo boye ba kemboka na biso tozana mboka mosusu te soki tosali attention te lobi tokolela na maya na monoko ya mboka lobi tokolela ba destruction za kosala ya Kinshasa Jantiri ngobila na jiko mulumba mbongo ya Zambe kenda wapi ava ya kobuka bato bozobuka bango wana ba détournement ba millions mbongo ya SNEL ya Marti ya Ram ya COVID-19 mbongo bozoyiba butumo ba paradis fisiko mbongo na bozosela ngo nini même université moko soki na Mbujimai zando moko na Mbujimai kune bukanaki ba yiba mbongo wana régime o ya bato siko bato ya boy vraiment na zomi tout peuple to teleba bande konanga ya Goma
toza de cœur na bino tolobaki que les 17 tokobima balabala na yebi kata bino bozo bima pe na goma wana boza pe soutenir quelque part mais biso à niveau capital nous sommes à carence ya bato pona ko soutenir biso lutte nyonso ndenge yebi bato ba yebi ata muto zo sana bureau za na droit ya kolia poids énergie et au plus fort réseau ko biso tozo bima avec beaucoup de risques ba ko kango pe ba bomi ba solo mabe il faut to ko fata moi li pa na monoko moi mai pona ko bunda eza bitumba mboka mais toza na ba partenaire fiable te toza na bato oyo te ke no lobi akokanga boye abimisi ube 100 ube $500 na ye ke no bokende na makambo wana eza likambo ya mboka Emmanuel Macron akoki kosaka na biso te mais aujourd'hui tout le monde bakomi ba observateur Félix azotambolaka na ye ndenge alingi okwa kaina Félix azokaba mboka na biso ndenge alingi personne ne lui dit mo pression moko te bato bazosubir yango nasengi na bino bandeko na ngai lelo toza mercredi le 13 mercredi le 15 bo calculer ce qui est biso tout ça na faute ou bien ce qui est biso tout ça na raison mais moi muke o to zwa ki abo to bombi yango to so bundana so e koki ma monta o to ça na mo besoin to continuer lutte o bo le kola mois février na ezali to continuer lutte wana parce que to ndima te que Emmanuel Macron na ba président ya EAC ba kabona mboka na biso le kola mikate na wenze ya zigida yango na sengi na bino bo s'abonner massivement bo partager émission oh na lobby yango avec passe avec douleur parce que toujours monde ndenge bozo soutenir ba leader politique nyonso baza ko lia na sani ya Kabila na et pas Chilombo mais le lo biso toujours bunda pona mboka ate le romorote ata Bruno moi nini mama oseya o yanga para yango bo sangisana o wana ekokatama motama bo pour que non ba petit wana basa la desité mais ce que nous avons récolté c'est ma promesse et puis na babilo comme sous irréalisable mutu nyonso sana besoin ko komela biso mutu nyonso sana besoin peut-être ko pesa biso information ou bien ka moko songolo pakala numéro ezali wana na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndeza numéro na ngai WhatsApp ko koma ko benga à tout moment to ko solola et puis bo partager émission bo s'abonner massivement ezala na compte TikTok ya mama aussi du Congo kuna pe to tchaka pe ba élément ezala na bana bilaka bolanda biso partout pour que non message o boy ekoma na état de lieu ngana bino tokutani na mikolo ezali koya soki nzamba alingi mena lobi awa ke mukio tozui to bombi yango tozoluka soki tokangi kokisami nde toko continuer attaque na biso attaque soki vendredi 17 ko quitter mais semaine prochaine je crois que non il faut Emmanuel Macron à sentir que non jeunesse à Congo et sa jeunesse au boy bazu conscience merci Kabuya merci na bino nyonso au boy bo pesa biso confiance à kolanda biso du début jusqu'à la fin ngana bino to kabwani ingeta